ngalela te ngalela nga général ngalela te Bana Kinshasa, Bana Poto, et Bana le monde entier, pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour la copément. Pour Nabino Batbolela luxe Yamakasi. Bazali na mo bangé na salle de fête. O ezali na 400 places. Confort et l'alia ou à niveau ya 2 fois te. Awa ezali pour na ba fête Nabino Batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, toba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Na Bali Center son bazana mi bangé na ba terrasse mi balé moko ya kati pe ya libanda côté ya Bilubu bazana mo bangé na restaurant balambaka cuisine congolaise africaine européenne américaine pe continentale meka supu oyo kelengi na Bali Center bazana ba chambre ya luxe o kondimateke awa eza Kinshasa au niveau ya confort ezali awa il faut kolukela ngo kombo bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon et bongo côté ya ba appartement engaye bazali na ba appartement ya qualité supérieure ya chambre moko 2 chambres salon cuisine salle de bain pena o ya 3 chambres salon salle à manger pena 2 salles de bain côté ya courant ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24 soki courant ekei mo bangé na groupe peli boza mobimba pe côté ya sécurité ekuba po na bino nyonso tala ko banga na yo qualité ya service ezali awa te po na prix mukie oza ko sepela Flat Hotel Bali Center ezwami na avenue Tropique numéro 83 7e rue Limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko pour la réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47 topo bengi na plus 243 82 34 121 62 na Bali Center excellence dans la simplicité c'est naturel ba vérité zo bima mais so ezaki manike jo mutalobaki me bokimi mbangu na parquet mais lokwa muswamba mutalobi moya oloba ezati basaka test ADN place na kato yango na to leka na ko vanda te pona lobelaka tresi na ba l'exango bango kota question mususu au côté sombi champagne sopi mais orchestre so kufa yo pire petit mikondi bakabela kombongo okoma na yo zomi benga leader na TV mais ozulaka ba mikondi basi tanto moni ye moko o acha bango nyo so geno simbela bango fimbo asi abemisa bango maboka moyo kitali boka ya teli boka kilo le king azaki wana mbongo moko ça sert à faire des choses ndenge fondation Fally Ipupa ezali batu mususu mbongo na bango bazosala nango nini basala nango nini ka okesha na boîte sombi champagne omi bengi ngai Mikolo président Fally Ipupa toza na Kinshasa ba répéter za gato moni babilonga batebeli ba osana na Fally ba vidéo boina mais to moni manikete ba maweli sat Alda on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djunganganda Taba.
cadre kitoko pona kolia pe komela avec impact toujours oyo abongiseli bino ba spécialité ya kitoko boyeba ke kobanda mokolo ya mardi ti jeudi jejonga na taba bafongolaka partir ya 17h tu 23h awa spécialité ezali nde ntaba nde taba olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling shejonga nganda taba awa musale salama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozali na Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 Mbote bande ko balandi ya Fimbo na Fimbo News, c'est le votre Valdi Tambwe, un juge de famille na Sarabino donc moi na bino noko ya ba na bino ya baleki et belé na ningali sécurité na kati communauté congolaise vraiment na qu'il y a tant de personnes, il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes où vraiment bazo CPA na ba communication nazo émettre air nyoso. En tout cas Léon Zakarana muto boyebi afana lo ba kombo na ye na ke bo comprendre ya place au na maison cool à décor et si ka bakiti leke bimilara vraiment nazawana na yaka kasoki makambo ezali vraiment biso lobela mingi mi actualité na bike Hervé Malenga papa français makambo na salé mambelele la canne secret de son cœur vrai chéri na nengali sécurité référence bruxelloise Crisco Louvandi na bike na sima caméra zo confirmer mam nazali koloba bana poto bana mokili mbele na sa sommaire te mais na kati tout au long il y a émission na biso bo comprendre ni to ngato lobela lelo nazana manique de John maman internet mandaya référence à Rosaranate ou Roboya Samukilinaye avec elle n'est trop mécanique sola de tout et trop bon vraiment le côté la saluer pour le juste l'utile à l'agréable bonjour manique de John bonjour Vati Lena Bengio bien la reine de l'internet ngale la te ngale la nga général ngale la te non bana vraiment goretu du voice balobi madame tant mon aya qu'il est maïndou les mannequins de Paris tout le monde appelle internet vraiment ba vérité zo bima mais ceux qui manique de John taloba qui me boki mimba on a parqué mais le quoi muswamba mutalobi moya oloba ezati oui merci manique au bomira déjà ba vérité zo bima Nebi que topoyo za connecter nyo so zanga méga te manikelelo problème moto za nango lelo ya bande ko na biso msuba koma na bonde na poto mais ba ndeko na sur internet vraiment couple diasuka couple mbelenge plutôt bazo souffrir ne logo ba bengi diffamation na ebité yoro ya mbango ndenge nini po esa na jomo we pa matondo o wapi ba série mo beso na bosanité amekaka un peu ko loba pe makammo na internet sur manike o manika sa mwana mama te manike ba botaka eso esika wapi boy na jo bien logo non na ebi et ça, on a parce que c'est pas vrai. Dans ce cas, et le gouvernement a soloté. On va dire non s'inquiéter non pourquoi. Parce que nous avons belinda de qui ça ebinga qui non nous avons na vérité. Na vérité. Nga so likambo na vérité to ko bandolo bango lelo team ko yesoya donc na olobananga te. Non répondre na POT non c'est kaka na pesa kaka bato poto plateforme que non ta likambo za boza so za besoin oyo ba likambo ba se renseignaka ba tunaka likambo le 42 déjà l'âge que j'ai
Tambo le bikeno maman colonel wana aza maman na ngai te maman na nganda zaki mona musala na ye ce n'est pas vrai. Ma mère est vivante, mon père est mort. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Donc tant aux sa diffamation ya bango au moins koza ya solo parce que batata na maman baza batata mi balé baza en vie. Pour moi c'est pas le cas na nzela wana. C'est un problème maniqueto kota vraiment. Beta basaka test ADN place na kato yango na to le cas na ko vanda te pona lobela ka tresi na ba l'exango bango kota question mususu. Te merto kota na question mususu mais et c'est que le romo le beza très capital ils ont le droit conseil au PC bango. C'est que yo po monyo romo flou et le kwango. Te nga na vandeli pona lobela bango te valdi nga lobela ba tuti to le kato ba makambo est important, c'est pas important, ce sont des banalités, ce sont des futilités. Merci. Manique la bieza ba banalité, to évoluer vraiment. Manique de John tout le monde awa. Ndeko na biso Blaise Matuidi de l'international, hein? A hôtel quoi terrir na mboka vraiment. O wa pesali ba makambo belé na grâce à ba fondation na ye. Mais avant dernier jour azaki bongo na za gala de nini. Gala de charité soirée au Saranaté où tout le monde va pasteur Moïse Mbiye, tout le monde qui va musicien belé mais tout le monde pas l'occurrence il y a Fali musicien au bazaki on ba musicien à qualité. Tant on mona Will Longomba, on mona World. On mona manzanzate. Tant na esa bango ba kene ko sa ki pire peut-être pas mikondi ba continuer. Ba kene ko senga ka ba bimaka ba boss mais ba orchestre zo kufa. Au côté sombi champagne au sopi mais orchestre so kufa yo pire petit mikondi ba kabela kombongo au comment na yo zomi benga leader na TV mais au jula ba mikondi basi qui leadership non tu éviter ce que c'est la musique tu ça ya lintata pour tout le monde qui Moïse Mbiye grand chanteur que je salue en passant. Tout le monde a oui le Longomba. Grand pasteur à j'écoute tout le temps. Tout le monde a oui le Longomba. Tant tout le monde y est moko. Oh, tchabangonyo soit gênant. Simbela bango fimbo. Même ça bango maboka. Moi qui tali boka, tali boka kilo le king. Azaki wana. Ezaki na fondation Maria Piron. Oh ya moi si Eric Ndala que je salue. Eric Mandala que je salue. Hein? Tout le monde qui va sous les kaou kabazaki wana. Blaise Matuidi de l'international et loko ya bien aiko sala aiko réfectionner stade au 24 novembre azui idée aiko réfectionner alekela na ya sane makambu na écoute batu mususu babakazaka ngolais batu mususu babaka metango azui mbongo azongi na mabele ya bakoko ya bangunza ya fumuki mbangu vudi ya kanda ndombe azongi na mabele ya balongo azongi na mabele ya bisimbi na médaille na ye ya champion du monde ayepe maboko pamba te ayeko aider mboka ko réfectionner stade ya banda ko betela balle tanga zalaki mwana mukie bato anengo wana il faut ko lobela ezate que to lobela ka bato pamba pamba c'est pourquoi je t'ai dit que non on va parler des choses de grandes choses. Tala vraiment Matuidi avec sa famille, je salue Guilhem Aïndou, il y avait le frère de Guilhem Aïndou qui était là. Vraiment, ce sont des gens à féliciter et à donner des éloges. Parce que là où il était, l'argent, est-ce que il manque pas de choses pour faire avec son argent, mais il a pensé au pays. Ba originalité na yé, ba misisa na yé, alobi na zonga. Ba osu ki saka na stade 24 novembre té, il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Il a des ONG, hein? Il a des orphelinats. Ozomona, mbongo moko ça sert à faire des choses. Nenge fondation Fali Ipupa ezali. Batu mususu mbongo na bango bazo sa nango nini. Basa nango nini. Ka okesh na boîte sombi champagne. Omi bengi ngai. Ah, nalinga kuto liango te posala makolo passe. Manique John Azana vraiment avec malembi ya matisaka vraiment mafuta Manique de John bate belé lelo ba meka un peu ko kabula basali na solo baboye nazomona Nadège Matumona de Bruxelles Matumona show Nadège Matumona moi mwasi moko ya zolo tellement ya bien donc bien quoi donc sans tâche Nadège Matumona na Bruxelles donc on a soliette on a petit nanga Nadège Matumona ba petite sœur ya tongo madame wana ba madame ngabwaka ba madame
Tant non mon jolie Maya la madame 100% banda. Anne-Marie Bonga madame. Tant non mon maman Anto madame na restaurant de place j'ai cité là. Madame. Tant non mon Belinda Diaké c'est madame. Tant non mon Goreti Louvezo madame. Merci Maniké. Maniké, lelo oh vraiment na mboka to comme na moi ba na cadre ka ko créer ba fertilité mo boka bwani moro mo ba sala nzambe batu ba sala ki tuba comme ça ba wana ti côté moro ba musicien te mo kili côté moro boy to oyebi phénomène yango mais to moni bolingo moro boy entre pasteur Moïse Mbiye na ndeko na fali papa ba yamba na miso batu bazo sola bazo seka. Et ça là qui on déni. Et ça là inga bien parce que tant ba la musique nzambe na musique ya mokili. C'est or que bato ndao ba beta musique nzambe ba vanda wana. Eh alors. Ba on soit kota ba studio moko. Ba bimisaka ba son place moko. Ba ça ba maison de production presque place moko. Pour na lelo muna mtakomi na mbongo na sali maison de production na ya sali label na e ndekomi. On se comprendre. Mais bango nyonso bazoteka musique. Parce que Dieu il siège sur l'adoration et la louange. Baza eloko moko, baza ba musicien, nga mona mokili nini te. Parce que David, tanga banda obete la Saoul nini guitare pour ba instrument belongwaka. Saoul azaki chrétien te, Saoul azaki athée. Abunzamba kimaka e déjà. Mais David azaki mona nzambe, ayo obete la mutu, oyo azamona nzambe te, mais azo guérir quand même. Alors, bokabolon poani. Omoni ba yamba na ite. Musique à mokili ate musique nzambe ate nyonso eza musique. Parce que lui-même ici est sur l'adoration et la louange. Donc musique eza nzambe. Oui, merci. Tota koyoka dernièrement fali faut pas un président Topé Sambote Sigazali et orchestre est victime. Tota koyoka communication moi ça qui pena baté belé bien na univers groupe et na télévision et chaîne il y a de konabiso papa na biso il y a na biso Eric Mandala. Boss nengali se quitté. Toka ka biabi ah so kebito ko disco na préparer na ko beta pelo mo bona pasteur Moïse Mbiye lo bakaka yende so le maniké na mato ino pelo 20 na télévision fungulo mo bekete et ça réalisé ça non ngeni et ça ka bien na mona ka bolingo ezali bomoko ezali baba congolais to botama tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko mokonzi bomoko tozo lingane le kwa nezonga parce que tribalisme koti mingi tozo lingelo kwa nezonga nga esala nga bien makasi pona olakisa que non ba grand bazan na mboka o il y a aussi des petits. Voilà, fallait pour parler que ça toujours bango que non, c'est un grand. Moïse c'est un grand hein. Moïse a on parle de qui, de Moïse Mbiye. Et la réserve de l'Éternel. La réserve de l'Éternel. Et puis t'as la tambazaki na gala, oh ya charité ya ni ya fondation ya Maria Piron. En tout cas vraiment je félicite madame Ndala. Pour des initiatives pareilles, ce sont des choses oyo baza ko aider ba oyo baza vraiment ils en ont besoin qui sont pas à l'abri du besoin. Donc c'est vraiment à féliciter. Félicitations à toi madame Ndala et félicitations à Fali Poupa et à Moïse Mbiye et à Willy Longomba. Il y avait du world, il y avait de l'amour et à Matuidi Blaise Matuidi, les champions du monde. Hey. Tout ça en actualité, ne to beti pe lisula ma Blaise Matuidi aza bongo joueur to kota muke pour na question mo karamani koza congolaise ba compatriote na biso bazaki azako en Égypte o ba kende go beta ndembo pour na CAN mais match à liboso et boata qui vraiment makasi n'était commentaire no so tele no match bonga ba vérité ibenge hein ça la classement bien kolanda sentiment na pourcentage te oh mais mboto ana na pasi e kola fezo mata yo le match ganiaka yo zo polisa biso lisusu alors opia so kanda ya makasi dombalo yo sala makambo ya bien hein na desh matumona surtout ba baleli absence de trésor pour tout na terrain tala babilo kanengo wana tala penza tala tana oloba wana oh maniki ngana oloba te ngana oloba nga sikote na otala ka ba match e botana ko banda koloba makamba balo tamba koya ibenga ofunda nonga otina nonga kana pavillon neuf pour il faut to kende bien mboke kende bien Francis Kalombo solution les mannequins du parlement Nyamekila hein je salue tout le monde staff Mobimba hein tant nazo mona vraiment
Nadège Matumona, Nathalie Goretti Louvoiso, Nathalie Couple Matala, Oyo, Hérogal, ma père de papa, Daniel. Hérogal, il y a Paris, il y a Belgique, il y a partout. Il y a Schengen Mobimba, Hérogal, Bazana Matanga. Donc, bateau, mouton à perdre, papa n'a pas Beaux-Arts, Matala, Moté Maya, Adolphe Matala. Donc, Hérogal, quand on parle de Hérogal, au moins, Hérogal, on a boumbo, c'est les mbao, c'est la mutualité, on a Paris, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, Hérogal. Moi, on a perdre papa naï. Et ça, bah, initiative, il y a bien. C'est comme un tango ça partout. Hérogal. Tous au monde à Sikoyo, Beaux-Arts, Matala. Il y a des perdre papa naï. C'est comme mutualité na bango ba sangani bango so manik de John Lobela Matanga. Corps et mal le 28, ba okunda le 29. Hérogal ezali bwana ya bumbu na bana ya cinéma. C'est comme bana bandal bozela kanini 100% bandal. Bozus Nzambe. Bon, tout ça c'est la cabossa makamba bien, joli mayala. Oui, merci. Oui, tout ça quand on a maniqué, hein, il y a vraiment un papa français, n'a que question belé ou tarapa na bino vraiment que valide tamboué, tout na maniqué, tout na maniqué. Question vraiment où t'as na Belgique, na tanga muta tuna tuninga tabi tuna na maniqué, abi pour côté on a peine bomakaye comme rapporter, abi kalaté date il y a mouvement fallait voyager. Gazo Kangamaka, on a vu maniqué de John. Mouvement voyager, bah même Moutoumoussous. Mouvement voyager, même Moutoumoussous. Je n'ai rien à cirer. Nga basi senga que non. Visa au voyager nango eza visa au basi bazwa kala. Suba yipsa déjà bon. Ba mutute. Ba mimi na mutute ba mise ba oke bango mo. Papa kenante. Ba mimi nan. Par exemple, ce combat Moutoumoussou est bimi. Bima pété. Bima pété. Ba okene ba mission ba kenaka bonne chance na bango bercer zali. Ngana mta patience. Ba expliquer inga tant orchestre expliquer nga tala. Il faut la pesa pe bato na travailler na bonne confiance. Na yeke na ela pa makamba voyage te, nga pe na signer contrat na F victime te, nga na komisa F victime. Nadège Matumona, donc Nadège Matumona. Mikolo, président Fali Poupatos Anagishasa, va répéter ça que moni Babylonga batebeli ba sana Fali ba vidéo mais tout moni maniquete. Ba ma weli sat. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozoko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José ngana owe la falina mutute bama welisa ngana owe la falina mutute eza un petit na Nadège eza un petit na ngai vraiment de na fanda boye petit na nga Nadège Matumona madame Nadège Matumona na Bruxelles Nadège Matumona vraiment tala moi ça télémi à la titalo madame o akosa raté so alobi lelo nde lelo to tamona na lelo Nadège Matumona mama so boko kate botikila ba Nadège mokili que sozo lia
kasi eza likambo ya chiconte eya likambo ya chiconte eya ye bon tant tosala bosango ne yo ne oyo otie nanga micro boye ya opesa nga eloko te kasi otika système ozala longue forme afam da sa émission faut opesa mo wana ezalaka kaka yo to travailler na boîte moko ti ebi s'abonner na Manique de John Tokos to minene to mona basana Manique ba jouer samso ba succès pe ya basi to ya mibali ba futa mbongo takata lai ba memana ba mutu te mutu bokansaka ba memana bango yete orchestre ekene na ndenge nango ezonga pe na ndenge nango tota Bercy ngaba inga na okende poto ya gloire ata na ke poto ya famille na ngai na ye na ke tika bana na ye na ozonga na ke poto ya gloire wane ko ratetenga na ndona na koksa nzamba koksa nzamba mabele ya moto ya mopepe ya mabele ya maya koksela nga nyonso oyo selon ba rimer nezo tambola babi orchestre la team watande ba mise ba longwe babengaki pe na palais pona ndeko na biso Prince Babia a réintégrer groupe bon na ebité na kolo babongo te wana faut la bango ba manager na ye Crisco Louvois dit 32 ans na yo ki solo 32 ans de pouvoir azawana 32 ans d'éducatif Crisco Louvois dit et il y a le manager R9 l'imbattable les mignons garçons qui est là ça vraiment ce sont des questions à poser à eux nga pe presque toza maman na mwana musique ya prendre na opesa réponse awa na yo memangambo nzonga ne bango ba yebi na bango nga lobité ya ona comment ko yom do senga ba passeport na télévision te wana na senga ki identité mais makambu na ya musala ya musique c'est mieux obenga le manager R9 l'imbattable les mignons garçons obengi Crisco Louvois dit 32 ans de pouvoir 32 ans de dictature. On doit comprendre. Wana on reçoit la réponse c'est bien invité bango benga bango. Merci beaucoup Yaya. Question suka vo kenayo na ke yo katara yo mo na biye bana poto moi mère na dozana yo et ça invité mutu ba bimisaka la pardon oui bana poto bana mokili maman ni kaza difficile à regérer la nenga aussi ya osaranate mais bon message na pour des bon message na vraiment ba bonne so film na film news en tout cas bon hésiter à rater botinda ba préoccupation ba remarque ba suggestion so bon moi na question moi aux na posa na ba tuna mutu oyo lingaga so comme numéro na nga yango les affiché wana et ça la peine bien numéro na nga affiché wana comme la ngai wana posa musala école lisusu pour tout ça ba génité quoi tu me quittera pas na bino parce que ton que il y a des intello au santé batala rabiso et wana moni bongo père na ngai fichier nato kaila na boss le silencieux moté maman na Lili Masidi na moni pe côté mususu kuna père na ngai Pelé ma voete pourquoi pas Salim Mbela kana secret de son cœur moi ce qui to qu'on a à Bruxelles une référence bruxelloise na pesa bonne chance dans l'international trésor pour tout en tout cas Oumela so ba tcho na terrain na que différence et Rosala Crisco Louvois mais bana poto bana mokimo so bo mona ngami kona ba kiti vraiment et ça pour la maison cool à décor donc bango ba sala vraiment na nengali sécurité oza ba chinois te ba cholo libaya kekele so beti tout e bugani matro au maison cool à décor consommo congolais consommo bio yo somba wapi ya somba na cool à décor na ko oza décider libaya santa muselenda marambutu peuple na nengali sécurité oui bana poto bana mokili momba ça n'est fini vraiment pour aujourd'hui na bosente Igor Lubaki na moninga na ye Jason Petit motema mama Suzy Makizodi là pourquoi pas ya Louison Drama na ba banso balinganga masa nanga Igor Makalamba aux États-Unis masa nanga Igor Makalamba aux États-Unis laisse toi un gars pas comme les autres, un vrai Njilois. Donc, dans 20 ans, vraiment, idéologie, Igor Makalamba, en tout cas, Bambote Bele Sukozali, n'a salué Pelelo Ken Piana Makizembe. Ken Piana Makizembe, papa Pito Pale, pourquoi pas Whisky Wishia, il y a des arabons, on a régie finale, sur on a propriété, on a montage, on a vidéo, matanga, on a mariage, au lit, on a régie finale, donc technique, montage, ça a bon géré, et puis, la vidéo à qualité. Quand hésité te bien na numéro ya Whisky Wishi ya ozape affiché na bande de l'écran na yo oza décidé Crisco Louvois ndi pas ça na pour la caméra so c'est pela na na filmage vraiment ko buka na raté un garçon swag ya osarana te ciao to komina suka vraiment.